Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Merci de partager l'émission. Ce que mon yango, ils sont abonnés, ne bisote abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika, ya yemoko papi geni. Azalaka moninga na bino pete. Depuis kala. Azalaka moninga na yote ya. Nada moninga na yote. Papi geni, torbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire, 12e dame, en esprit. Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Voilà. Bonjour. Voilà, Piso Tokoti. Soki yope okoti, Zwa Kiti Vanda. En tout cas, Vanda ko zappe émission oyote, ko lekape mbangute, Zwa Kiti Vanda. Oyo émission yaba responsable. Oyo émission ya mikolo. Donc, nasengi na yo lelo ko zappe émission oyote yoka yango et ko sunga tango mususu à venir na yo et ko bongisela au futur émission oyo makambo to lo balelo makambo to zui poto sola lelo et ça très important pour na ba vie na biso pour na kilelo et ça très important alors et coïncider parce que moni lelo ils allaient journée mon sotali au mona bato belé na misala ba libérer bato mo avant bato belé bazozonga ba palais pour il faut revendre na bana na ye il faut fêter na bana na ye ya journée moko za na signification makasi pour to komi presque na fin de l'année donc nzamba komi sibiso lelo le 24 décembre donc joyeux Noël déjà na ba responsable nyoso joyeux Noël na ba tout oyo bokolanda ngai joyeux Noël et je profite aussi à l'occasion na souhaiter ba joyeux Noël na équipe mobimba ya Tolobe la vie bato nyonso oyo basabona na Tolobe la vie en tout cas ba joyeux Noël la bino eloko na sala yango te mais Washington ebisenga na sala yango Washington moninga na ngai merci to sa eloko wana ko banga te zala bina motema oyo bito na lobi likambo ndenge zalaka bande ko ngana leki lelo to meka ko solo le to le 24 décembre de la lobia sokotali journée ya lelo et aussi date à lelo likambo moko meke eke ebimisi mitu mibale journée ya lelo et aussi date à lelo tala journée yango bien au monde que déjà na musala ba libérer batuma ba avant na musala batu oko si sa heure oko ki sa heure aussi ça musala jamais lelo ba otiko comme ti heure wana donc journée aussi date à lelo bima libanda okomona pas trop de bouchons lelo batu belé pina pété na nzela parce que batu nyos tout bazo kende bazo zonga mais par contre soki na supermarché mona mutazo kende parce que lobby et ozala ya kokangama donc journée à lobby pe ko to sa date ya lobby ya demain ya ngwa makambo tonto loba eza na signification makasi ya makambo yo par rapport ya date ya on a lobby en tout cas bandeko bolanda biso na Tolobe la vie bon continuer et à s'abonner massivement 2025 tokoya na système ya mundele désolé 20 2025 toké nango moto loba trop zate mais en tout cas 2025 makambo eza ndenge mususu to mona makambo autrement voilà ndeto mona makambo 2025 eza ndenge mususu alors na profiter encore yo ozotala loba elo mona bi ndenge ozotala nga wana sepe to sepelité donc ndenge ozwi kaka occasion ndenge nzamba permettre yo otalanga bodo c'est-à-dire yebake kolala te ko rêver au komina 2000 c'est-à-dire au kota OK 2025 mais etikali muke pendant temps oyo makambo pele kaka ibele na mokili oyo pendant temps oyo ba problème ele kaka ibele ba to ba luko ba problème obi na minute oyo ba to benga nga kutuke non beau frère nga uti ko zoka ya ko sakana te
na Kinshasa. Donc natan oyo keba bongisa makambo susu, c'est-à-dire koluka ba problème na batute. Etika la peka pour la mikolo te, etika na libela koluka ba problème na batute ndeko nanga bongisaka, bongisa vie na yo. Bongisa vie na yo. Voilà. Merci. Nabino, nasengi avec votre permission, ce qui moyen kozala, bo partager ka kangadadi oyo. Soko moni yango, partager kangadadi. Po sunga baninga mususu. Yo zo fêter Noël. Oko fêter pe bonne année na esengo. Oko fêter yango en famille, oko fêter yango na famille na yo. Mais ebele na minute oyo. Bakabwana ba famille. Ebele na minute oyo. Akabwana na mama ya bana akabwana papa ya bana. Ça dit ba opesa bana ba cadeau bien te. Bana ba mi mangambu. Ya oli soto sola lelo. Ya on sengi na omeka ko partager pour sunga baninga mususu. Ndeko lisolo to ana ngweza nini? Ndeko la biso moko ya mwasi ya bengi biso alobi papa na bengi bino pona to solola. Na problème. Na mobali na ngai toboti bana 4. Na obaki obi makambo ezozanga te na communauté. On kanga dadio frage zala kaka. Frage zala. Nzambe merci opesi biso conception. Oh merci Seigneur. Topesa nzambe merci. Franchement. Alobi tobota bana 4. Na mobali na ngai. Nde tovandaka na mobali na ngai na keko yoka ke mobali na ngai kenda ko se présenter quelque part et pas à moi si mosusu. Mobali kenda a se présenter kuna. Pendant que to boti bana 4 puis to kolisi bana mobali na yoki mobali ba yebisi mobali na ngai kenda ko se présenter. Papa na bunda na likambu wana na bunda na ngoti na kangai na ba photo na ba video na tuni ote weza na ka délire na kangiye pe na photo afuka mi azolatisa mwasi bag atiki ngana bana 4 na ndaku ake kofuka azolatisa mwasi bag bolanda likambo très bien bolanda likambo très bien azolatisa mwasi bag na tuni abi ote wana eza ba délire donc ça dit pona ye réponse à mona ko pesa nga eza ba délire papa na kipate na bunda makambango esila na kenda tipa ya mwana mwasi wana ti na famille na bango na memi na bana na ngana bi botala bana mwasi ngo te ko bimana foyer oncle na yemuta bengisa ye na memi bana tipa oncle mwasi wana na bitala bana na nga so le loyo proboki komeli ngai donc mwana na bino ana problème atika mobali nanga abi papa na bimisa aventurier kuna après tant famille ba yoki déjà makamo famille babi non en tout cas babengi pe mwana bango basali oyo esengaki basala boni bisanga parce que j'ai pas l'habitude comprenez parce que nazali banda donc c'est un grand abeta kangadadio awa c'est un abeta kangadadio awa donc parce que je pas de choix chose ate donc c'est ngaki pena to beta kangadadio oyo awa boye somo to na kata voiture parce que libanda pena donc au sentir que aux yeux za libanda tellement to na biso pena ba voyage tellement to libanda chose ate donc c'est ngaki air ya moi répondre que na gare na bité na bete logo rapidement parce que bato ba ozela yango bakolo lisolo yo mama na biso azozi ya lisolo oyo mama azozi ya lisolo oyo pona ayoka réaction na bino ayoka réaction ya batata soki bokoloba nini par rapport ya makambo to sa koloba alobi akeya bundi esimbi tango esimbi mobali na soni wana po famille mwasi bamwe ko menacer non yo bana mwana biso mezo na mwasi na yo na bana na yo et puis bana 4 bana basi bakoli bongo mwasi na yaki awa tout mbala zena choité singaki a lâché abandi pe ko lâcher muke ti a lâcha bande ko ngai kende donc ye makambo ezalaka o
azwaki copine mo ye mamba copine ya lati ye akendaka libala ye soka zui donc je sais pas ce qui a raisonnaka wala moi si ba papa na bité soka raisonnaka ou pas pour ye soka zui yakenda na oteke o bon to bata mana biso ta nini bon habillé makambo wana e zalaka te ye zalaka mbala moko libala makambo wana leki o liboso deuxième makambo ekoya akuta suna fille moko boye soki ndenge nini ba mobala ye kobala lisusu mwasi abi nayeba te wana soki akende kobala na Afrique akendeki koteka biloko ndenge ezalaka kaka na Afrique mpe na Congo te ake kobala mwasi kote nini kota ba Zimbabwe comme par hasard monika nde ezala ba TikTok oyo TikTok ya songera ba vidéo ba filmaki kuna nde ba vidéo ka nde ekotaka mwasi comme par hasard ayo kwa na vidéo wana tabna mais oyo yete ye alandi pena bien ye même acte afuka mbazo latsa na mwasi bag aza ko latsa mwasi bag mwasi a récupéré mwasi a koti na compte wana ake mona sikonde pena mbula ya ba vidéo na déplacer bima pena ko bazo betele maboko donc ake ko bala mwasi aleli mwasi asali tout a copier ba vidéo tout mwasi azi ba vidéo bando tindela ye yo kendaki na conteneur ki kote kuna ba camion ezo simba kopa car kopa oteka car ezo simba na ba biloko omemi biloko ki kuna okomi na niveau et puis okolinga ta mwasi yango te ki olingi ata likango mobu ibedo yo obala akaka et puis olata so bag mosusu deuxième bag mwasi alobi papa namoni motoyo akomosaka nanga batindele ba vidéo wana après un mois yegoya tango ye na boyaki na lobi non abomoni tellement j'étais vraiment déçu na comportement wana en tout cas na mona que parce que na psika na biomoni ba mbo sala nga na yuma na ote mais mukolo ezali okolela lokola pe kaka soki toloba diable soki nzambe wana mwasi mobali nanga mona zaka na ekala na kibo jeunesse mobali yango pe aya mikili azaka na Hollande mobali wana sa ya mikili azaka na Hollande lisolo sami en France pour être balinga précision bato balingi précision et n'habite so bossa na ngoni mais lisolo sami na France mobali yango sikoyo oyo bakutana mwasi wana et puis ayo mona mwasi yango wapi na Facebook abi donc tant qu'on a zolé la pasi wana tant on a pasi wana mobali as donc deuxième fois openeza nini so bande ko na ba modo ndenga na monde la manière on a moni ba vidéo oyo bande on ba ko mona ba vidéo ce que so bande on ba moni ba vidéo na ko suka na ko expliquer bango nini ndeko mwasi abandi kolela mwasi abandi mantsanga pendant temps wana pendant période wana mobali kuna aza ko enjoy nzokande grande porte fongwami mwasi mkomsu na Facebook amona ka bobu amona message moni muneza laka boza ba mite ma a trouver na Facebook asali au message atindi mwasi amona ka abona ba mite fongo la bendi photo ta yeti nani oyo mwasi lui papa na hésité na réponda ye mais si yongo yo kenda wapi donc on dirait pe zaki ando zelaka réponse nga moi mikolongo wana donc c'est que non akomela ki ye neti na tongo moi c'est mon net d'après-midi attends à répondre ça li même pas 5 minutes on ngape na zalinga kuna lukaka yo conversation banda wana ba so bazano ba mité yem ta isi moi c'est bino acceptant ou soit pesa numéro na bengo moi c'est yo pesa numéro na bengo pesa numéro ba no bengana WhatsApp faux réseau WhatsApp et kangisi bango c'est fini. Na minute tozolo bana bino mobali lera uti Afrika ye moi c'est abando tout na ye
Mobali moi me que non, moi si kama mbo tuna ki moi ça tuna souté parce que moi si peut déjà John out Hollande déjà azuyaka déjà évolution. Déjà tout. Landa likambo yo kanga dajo. Moi si sikoyo tellement azongi si bolingo amo belanga no tete. Sikoyo malchance za nini? Jongo wana kuna utaka Hollande. Awatape ukabwana mwasi kaka ba makambo yo. Mwasi sala makambo bo isoni bakabwana mwasi atikala yemoko pendant 2 ans. Azani yemoko kutalobaki ya obala souté. Mais comme par hasard yokutana mwasi yo ya yebi na bo na kibomwana. Mwasi menga sisa ko na ba kata mama. Soko pesinga chance ngana obala yo. Parce que moi c'est atali gauche, atali droite. Ah. Mobali yo kutu na pesier valeur. Na botelier bana. Mais ye a dévalorisé kanga toujours. Baninga bazwata likango mo bozo batamba bakangi ota likango ebiki. Mais ye so kende ko zo engagement puis so signer engagement wana ki a signé pe engagement. Bossa Abino. FC garçon on va aller en Hollande, FC Abino pesanga temps moké. Na réfléchir moi moké mais na ko peso chance. Mais yeba ngana na bana nanga Abino na yo na bana na yo. Baza bana nanga. Ngape koto yo na sina bota. De toute façon, ngana obota souté. So pour ningo bota no pe souté to obota souté to vandi. To boko la bana. Moi c'est raisonné. Moi si pas qu'il faut consulter batu o ya kati. Moi si na yo afrikanta kabanani. Moi ça qu'il faut consulter batu ya kati. Batakati ba confirmer non. Yo monte que Joanna peut ça ko respecter. Au monte que non akenda bala kuta wa moi si moi out Afrique c'est kaki abali pinza. Ozuna ba vidéo na ba desadi place yo zali akeso Afrika ba dosadi yando bala kanengwa dosadi yo ba fongoli bala musi ba peigner tango ba peigner moi si bi bon d'accord bon a raison moi ça bengi Joanna apesi accord obinini makambo salami na Kinshasa famille ya Joanna pendant que moi ça na ndaku wana famille ya Joanna na famille ya mwasi bakutani. Tant basali date famille mwasi basi mwasi bino il faut aussi là non aille parce que to go sa makambo boiti. Les mêmes semaines moi ça tche jonganda. Elle s'est vu makambo yo sala bima na ndako na makende. Ah. Keba na silence à mwasi. Keba na silence à mwasi. Mwasi abisi bima na ndako na makende. Bandi ko nanga. Noko ayena choité noko bibi noko pona yebi kage no ye pesa mo bisengo mo boye oyo il faut uta Zimbabwe ya mais moi si ce bisengo ya sur place moi ça bete bala likolo oyo kutu ye pa moi si a s'attendre na ngota vanda kana zela kana ebo bino boloba soki zandenge nini moi ça bi papa tangu ye ayoki lisolo meka mamde sala mambe tamboli te mwasi na yo te lisole komeli abengi ba famille na ye na Kinshasa abengi ba famille na ye abitala boye faut bo kende pa na bango parce que na yoki boye bande onanga ba kenda kuna trouble ya kosakana te mwana bino bande ko mosi babi mais bino boyo sa makambo yo awa mwana bino kuna na poto abali basi kombi ya kobala biso mwana biso kuna na balite mais ebisi biso ka lingi ye lisusu te na minute oyo tozobisa bino ngona osona bino boye bandeko nanga mwasi andima libala wana libala esalama na Kinshasa makambo salama mwasi atikala na bala parce que bana anola tsa bana ba preuve tata na bino makambo zo sala tata na bino mambo tata amna ki ko bala
boyi bana awa bakenda ape to kota ba mère na bango tango mwana omona makambo ndingo do papa bina ke bala sundoli ne mama ke ko bala parce que azana ndako asa oza deuxième fois tala buita mwana mwasi a préparé pe bana ay papa na bise bana vérité na choité pona ko kufa bote ngana no ngana na sana no mwelenge ko kufa do pona ya moyo kwa sa botsanga bana o c'est fini donc ndeko na ngai yoka eloko oyo yoka simbe eloko oyo moi c'est ko décider lobi c'est fini ngai na ye esili moi si na minute oyo akomi na Joanna ya Hollande so calcul ekomi to moi ça qui ne revient en Hollande pour John pas hollandais asomba pekuna to joya awa siko baza kotala mais le quoi bana baza ba classe awa choisa te mobali akoya awa voilà lisolo oyo moi si oyo abengi aobi papa pona yo okoyebi pona yo oyebisanga ningana yebisela bite en tout cas mama na yoki na ngayo ngai na kokena kanga dadi kuna ba docteur kuna ba ingénieur kuna ba licencié bazali on va essayer de réfléchir ensemble to yeba na ba commentaire nde okomona ba biloko nyosto to mekana ko développer lisolo bande ko na ngai ya mibali surtout omoni heure moko na nenga bien vanité des vanités bato bazo kufa ebele bato msuba okufaka yoza mukolo na bango mune belo bakufi na neyo ebele yoza mukolo na bango mais bakufi kukansate yoza spécial na miso nzambe na chaboite attends mon te attends ah bon le pardon kukansate yoza spécial na miso ya nzambe ki bango bazala ki spécial te bango bazala kutu tina te na miso ya nzambe te isa grâce au frère Jeff alobaka quelle grâce ebele baza kokufa ndeko nanga omoni mwasi nzamba sala bandeko na biso basi na apesa bango ba poche omoni na nzota mwasi ba pareil ezebe na nzota mwasi nakata nzota mwasi nzamba pesa mwasi imaginez mwasi amemaka mwana na libumu na ye pendant 9 mois c'est-à-dire mwasi akoki ko gérer problème a gérer problème wana ye moko a gérer yango mais yo mobali yango sotali 100% batu ya batu babelaka AVC batu basalaka batu basoka AVC sur 100% basi tamso baza 10% mais 90% ezaka mibali pour mobala kwa ko supporter te choc mo boy moi si bakoyesa moi si keno to kamba no nani boy moi si elle va supporter a rotala makambo wana ko tute a rotala ko tu bloko wana nyos tuti moi ça rotala ngoti ata teka bando yeba bolongola bosaki ndenge nini e bandaki ndenge nini bokota ki ndenge nini après bofuta ki soki chambre après zala ki ndenge nini ça dit moi si ça la ba calcul wana nyos tuti akosala o mais tina kwani tata bana ngai ya tuchana sekaka mbali sikwa ndo raisonner obane kolongola ndenge nini titanti bando sala mandenge nini titanti il faut pas to sakanaka na ba vie na biso heure moko boye na lobiawa tina te ya na tina heure moko boye vanité de vanité oyebi kozana kimia omoni okolo bano lelo keno bon kenda na ye ngape na bandela vi na ngai ngape na okosi ozaka leste lobaka oza mutu te poso oza mutu normal ozaka leste
yo ozalaka na yo à l'est. Oyebi bana le 24 décembre lelo le jour bapesaka bana ba cadeau lelo. Journée ya lelo za journée bapesaka bana ba cadeau. Okamati cadeau opesi mwana. Ezo jouer impact moko boye na mémoire pe na vie ya mwana sans le savoir oyebati. Sans le savoir. Okabati cadeau opesi mwana. Ebele ya batata oyo lelo yo bazaso esika mona bana bango te oyebi combien basouffraka pour la journée ya lelo. Combien basouffraka. Parce que yo souffraka pona nini? Osalaki nini? Tala awa nazwebisa batu ono makambo ekomeli bango te. Parce que na minute oyo noko komi kokende kosenga mwasi pardon que chéri limisango na kutama makambo besama en Afrique limisanga za sonde moi c'est ekomi deuxième fois obala awa na oyoka kututi. Et puis moi so ça kei akei moi c'est abisi bikeno moi na kosa yo ezate moi na Joana tozongela kosa makambo tout. Moi c'est clair abisi abi ya omoni moyen donc ekosimba pe souté pour passion yo pesanga ndima te yo mtoko pesa passion bande konanga moi calmos tout se calmer un peu tiens à moi c'est makambo ti wapi er mo er botan tolo ba vanité de vanité na vanité penati maman petit wapi n'esprit ya bien makambo pena petit wapi uza awa lebi uza awa place liwe ko komela oye place ba ko beto ki sambeti oyebite yango balobaka kindoki moi si eza makasi parce que moi si tant moi ça décidaka et comme makambo susu et puis décision moi si pas faire torturer le makambo nyoso yo salaka ye nabi na mboka mo boye petite moko boye azaki na Jonaye aza baza ba petit na ngai quoi ba petit na nga mais donc ngasko naza lokola pire vieux ya master ya Joe ya petit wana pire vieux ya master ya Joe ya petit wana n'était ce vous comprendre bien ya mo mula explication na mais vous comprendre kaka mwana mwasi wana petit wana boyiye ça petit wana osali ba aventure akekanga mwasi kangi mobali na ye na mwasi mwa utaki Londres kangi bango pena kangi bango mwasi Londres kangi bango mwasi lela mobali absekela mobali akseso ne bsa bia na bino bona poniye ola ndanga tipo ani ndaponiye mwasi akenda mwasi ya ye epai ya master mobali oza pire petit nanga ngala zalaka osa semblant nazala pa petit nanga wana tu vandi to so na osa semblant na wana mwasi zo lela mwasi wana lala wana andaka pire petit nanga petit nanga zagaza yimoko mwasi wana lala wana esi petit anobi komeka kutute osa n'importe quoi okosama kulanda aventure te okota na liste komeka kutute okosama conscience faut ça là petit nanga na obivi na yoki ça dit moi ça lingaki asimbisa nde eloko ngaza bundingi olimisa na mom te pardon ndi ona voilà ambango ya musique hein. Voilà donc moi si alingaki nde asimbisa garçon wana touche omoni moi si alingaka asimbisa ce qu'on balle ça dit donc tellement que pas si mingi akobwaka pasi o wapi habité il faut na bibana master na ye
Tangazo epso makambu, azulela, ti. Et comme yo moya kende zate, ona mona na makanisi nini, na sipecha na bikeba. Et puis, soka sali yango, ye, ok, no sala chantage, ok, ça mbali ne wana ba non, omoni, ayi samba ite, ayi sabatu. Ça va pas non l'air sur yo comme la yo. Bo bebani, moi ça je gloire bina, ye no bena on la kisayi. Parlant no banini. Moko boye, il faut ko doser ko sakana na basi. Ta lelo sikoyo. Noko komi ko senga azonga. Mais moi si alobi, yo mo azonga soute parce que na muto yo. To komi loin. Nebite obebisa ndaku na yo. Obebisi ndaku na yo, obebisi libala na yo. Pona mutu moko bo oyebi ke no avenir kute ozana nango te yo na ye. Avenir ezatango te. Po mu comme mutu ala olamuka na tongo bo décider habiter te. Yo zana mwasi na yo na ndako. Mu comme mutu ala olamuka na tongo pe boy parce que soki pe bazu batikeli yo ba bon. En tout cas, zoye. Okoka pété. Okokata. Bandeko na ngai n'esprit a bien to meka kotia na se. Soki nano baby te, soki nano babycité, soki nano komi trop tard te. Essaie d'arranger avec ta femme. Kamata banzela wana kata yango, kata banzela wana. Tu peux. Okoka. Bafinga yo, batonga yo, baloba no okoma yuma, baloba no nini linga ko babengo o yuma nde vrai yakuza nde yuma. Bafinga yo, basala boy. Un moment chaque chose a son temps. Nandenga bien. Oko bebisa vie na yo te. Parce que ça c'est ta vie. O bebisi vie na yo poko mantela. Tala siko nzela ngo yo ponaki. Donc ça dit vie na yo, ça dit on go tika on go zara bongo okyo bali koto lobi okyo bali kuna après à 5 pardon lobi okyo bali kuna donc ça dire respect zate de yo bala kana yo donc yo bala kana yo tiko tala eloko mwasi ya beti to beza coïncidence to beza nzambe mtatindeli atindi jona pona minute oyo maramuto na kin déjà na kin de mambese salami. Moi ça va prévoir atteindre la famille na ye. Moi ça prévoir atteindre la na ba master ba tout ba yebi bila que non. Donc yo ki ne ko bala. Deuxième fois. Non, c'est trop. Ata yo moko. Siko yeb sangai après oyebi bandeko nanga na kosa yo te ndeko zo ndanga. Atoza na Mercedes. Ata kabelo bomengwa sena likolo ata usombi bandako ata usombi soki nini na kosa ote eloko leki kimia na famille ezate. Ozo comprendre eloko leki kimia ezate ata osali ndenge nini so oza na kimia na ndako na yote mawa trop. Pour nous olingo baby sa vie na yo, tala vie na yo, tala nde bozalaki na mwasi na yo. Bozalaki na bino bien. Ça dit kaga mukolo bande ko fongola porte ya okende. Donc ça dit faut on maudire jour au kutana na mwana mwasi wana okenda ko bala oza na foyer. O no sali balimbisi apeli kamota msu yo bakango tamsu na mwa ba makangu. Mais yo kenda ko bala. Ata yo moko. Yo pona yo makambo likango la te do yo so zui do yo so kweiga mayanga mbala mo ke libala ngara bi master moko masana pe abebisa vina ye po vine beba sko bato abebisa vina bango
bayina omona mutu bozane bia ora pa ayina binoto association mutu ta a changer ba numéro de téléphone ato bengi ye ata numéro na ka zana ato bengi o yamba suti ambasu batuti. Il y a des gens comme ça. Oh, il y a akima batuka aboy otolo baka. Ah, tu na pena to zana biso bia akima batuka aboy. Azana mwasi na ye kitoko te na lingi ete. Na lingi sute, na lingi sute. Batu babonde na lingi sute. Mais lelo la femme évolue. Yevina ye lelo azu oyo atiki le bien sûr. C'est-à-dire au bébé si vina yo pour rien. Comment on dit mon bébé sa vina yo kaka boyo moko bébé si vina yo. Pour atoza na nena obia na ba château. Mais soko zali sou na stabilité te, c'est fini. Vina yo baby ndeko nanga. Faut faire les choix. Il faut faire les choix. Si on comme on bata maka na réseaux sociaux. Au moins contrôler moi aussi na réseaux sociaux. Ota la sora che photo mutondo ta bina yango jo pena lekinga na nini joyo. Mais yum tozaki wana. Au moins qui valeur na été. Moko faut faire la part des choses. L'esprit a bien. Ndeto qui est bien té. Quel est non parce que ça arrive. Olingi moi si moko boye tant olingi ye bokutani bosololi bochepenase tranquille. Mais boyokani ke non même ye moi si on est bi ke non ngai na nokoyo ya nango. Donc ça dit tous ça soka ba camarade. Omoni lobi to lobi kuna to za soute to na so ba camarade. Moi si ayebi yango yo po yebi no yango. Parce que bon les amis moi si so ça comprendre ya bien bon ki ba so na mo na tiante to kata na biso mo. Mo mutan so ba sakati. Mais yo kei pena na okena ngo pena na nebla ke no te ngafu na bala yo. Parce que moi si on pas autour na te ke oh. Bo yo ki bala nga bo mais yo na yo ka ke yo statut na yo za marié. Ce que bala nga pona nini bande konanga. Faut faire très attention. Ko déstabiliser vie na yote. Ndeko nanga yi ko déstabiliser vie na yote na bisala sala. Ko bebi sa vie na yote na bilanda landa. Oyebi basi nyoso ba basi obimana bango te. Comme mibali nyoso ba mbala obimana bango te. Okomema poisse moko na vie na yo. Moi si mso bimina ipe boye au moins que non, ça va, tout va bien. Ma communion soit non bien, c'est que boyi bozo yiba na bino mais moi c'est lupemba tant mususu. Aza mutama kama bete. Mais mususu quand de okota ki wana o baby si vie na yo. Conscience yango yango to loba. Examen de conscience yango yo. Kangadadi kangadajo. Yango yo, il faut ça l'examen de conscience. Tala o continuer na vie yo. Parce que vie yo déstabiliser foyer na yo. Ndeko soki foyer nous a déstabiliser o mato ki ta vie no baby. Na kosote moi si na yo mutu so abanda ko bimana ye. Mama ya bana na yo mutu so azuye. To baby si vie na yo ko. Ozonde ni. Toke no bena bebo limbisanga. Bolumu ya mwasi na yo, me ya mama ya bana na yo. Mutu mususu akoma ko mutu mususu ekoma ya mutu mususu. Ozonde ni. O baby si vie na yo. Parce que ba grand esprit ce qui a vendu à bouler penza, rebouler à tribouler penza. Alors bah vinange beba. Si ko keba et comme mes maillots, c'est-à-dire okoki ko se faire livrer na monde moko boy. To kei pe na monde ya milangwa pe na ya danger. Donc c'est-à-dire milangwa wana za milangwa moko boy oyo ke okoki ko linga kutu teke ozala normal. En état normal on okokati parce que étant normal
film vino yandoya au moins bien ngana baby sa vie ngabena baby sa vie na ngai yo baby sa vie na yoko vina ngabena ngabna zana ngabia vina yo beba pona nini parce que olanda ki bilanda landa chodi chocho mwana ndeke chodi chocho. Il est grand temps soki no makamone comme lioté soko sala ba aventure wana il est grand temps il y a quoi là qu'on pèse à moi si nos valeurs attends pour quelques secondes il y a quoi là qu'on pèse à moi si nos valeurs n'a qu'au sauter il est grand temps bongi sa vie na yo et là que ça meilleur le ko la vie oyo vivagayate obima ko zongo mondi ba non na parler obima ko zongo moni moi si non na ba non na ndaku na yo. Ce que vous bafanda pe bongo, bakufa pete, kutu bafanda la vie mon meilleur, et puis, aux assos kimiate, surtout na téléphone, au fanda journaux matin, ou au fanda nanda ou fanda nanda ou pena bou, au sa 2 jours non, faut que répondre, pe qu'on a pe faut kendet. Au gros ça la 3 jours, t'es sans pour autant, aucun ne peut qu'on répondre, parce que faut qu'il y ait des engagements, et ça va corps. Signature na yo. Angaye na bina tika kangadadi ba biote ko tika kangadadi te po na ko lobe ko changer la 2025 to ke na ndenga vitesse moko ya je sais pas bongi sa vie na yo ndeko na mutako sayote loko leki vie ya foyer vie ya famille ezate soki osali erreur yo on a le komeli makambo te yeba yango bato makambo ekomela bango ba regreta komona ete omona ye o ata atemela nzela ba benge boss ba bema vie na ye beba po soka komela suka papa mama bana no mutu mso mo bima na ye na fo ngo pe mutu abeta msu buale aboti sie pe mwana oye bate en tout cas na leka ki abone bisa mutu moko wa Olanda biso awa ndeko na ngai mutu akosa yo te soki no makambo eyeli yo te le 24 décembre change-toi tika na yo c'est-à-dire vanité de vanité eza longo na tina te et là, on est pour détruire vie na yo sans le savoir. Ozasu na kimiate batu suba yeba ki yotam solo barate mais okoma koloba net na film. Pour misuba ali tant c'est bidaki no bon. C'est bon. Lokola bon, c'est-à-dire bozaki na bino copain copine. Bobi mananenga ko batama. Etabou à Zuzemi par exemple. Tiens, Zuzemi. Atali sikoyo na pale na inzo kuna tamususu bana mibali na bana mibali. Obota bana mibali. Yesu Zuzemi entaba mwana mwasi. Mama na ngai. Anaboto mwana mwasi to mwana mobali sikoyo abandi siko ba chantage bandi. Ayaki na bula déstabiliser yo ayako linga yo te ayaki ko luka déstabiliser vie na yo siko soki eke mwasi na yo atiki yo na makambo yo te c'est-à-dire makambo ne sayi te ke no boka bona pona makambo wana komisa nzambe papa comme frère en Christ sinote na kosa yo te olinga ko déstabiliser vie na yo na ndenge moko ya kosakana te. Conseil gratuit ngana opesa ka batu conseil gratuit. Bandeko ya ngana opesa bango conseil gratuit. Batu bolanda nga aona kanga dadi opesa bango conseil gratuit. Yekola ko bomba libala na yo. Makamuso za attaque non moi ça sala ki yango parce que ça arrive aussi que moi si moko boye aza moi si moi zane ki bwanga tout okutana na ye moni wana yom to fongoli porte te et puis nzamba ko visiter na mandenge moko boye mais oh penza ezaki oza conscient keba lisusu ya solo keba nde yango yo.
Merci. Nabandeko Bolandi Biso, na Kangadadi, Kangadajo. Merci Nabino. À très bientôt. Na Europe akato zanamboka mo boy. Tamsu na destin na janvier akato zanamboka mo na Europe. Toyo vendre la bino bena wana mo mikolo yo kaka. Toya wanto ya na cadre ya tolo bela parce que 2025 to fongola pena tolo bela vimbala moko na Kangadadi parce que Kangadadi déjà ça va. Babi si biso bi Kangadadi ça va. Na bagi no to pesa to pesa ta mutu mususu. Asape Kangadadi mais to fonda branche mususu. En tout cas, to ko zape mona mwasi moko boye pa lo bape Kangadadi mais ngape na zala nga wana pona biki bato bobi non papi gende fo zala wana to zali. Merci, to pesi bino conseil na pesi yo conseil. On a bi partager émission oyo. Partager ko négliger mwasi na yo te pona mwasi oyo okutane na nzela. Est-ce que boko sala ta 10 ans na ye? Keba mutako saote ndeko nanga. Nakosi yote mutako saote. Voilà. Merci Nabino, je crois que mon lit le kota nazana nzela. Je suis pas à la maison, nazana nzela donc ngala continuer na ngai. La pesoka conseil ko buka na te mutako saote. Ko bebi sa famille na yote, ko bebi sa foyer na yote pona Olanda ki soki ndenge nini oko regretter na niveau moko ya kosa parce que so ba pesi mwasi wana yo na makambo yo sala mwasi na yo ye elle va pas arriver même ata un mois na ndimité a okokate. Alors moi si atuni question lo bisiko yo mobala ko mozongela nga na sala nini bino bolobi nini papa abana 4 baboti bana 4 bino bolobi nini. Si nous devons makambo sali akenda kobala donc 2 fois kobala ba makambo susu koto ba ebele o mo salo ke ebele mais suka ye kobala ye bina donc ye libala. Merci na bilo bandeko Bolandi Biso 2025 to kenango kakabu to ke malembe bongisa bena suka mbula na yo ezabia surtout koza na problème na batuti. Évitez kozala na problème na batu. Oazwa trucage côté moko boy. En tout cas, ne osozala na problème na batu. Na année passée, na 2024 à 2025 on toko ta préparer ngo éviter pena problème na mutu. Kozala problème na mutu ti. Botika la malamu. Joyeux Noël na bandeko tout. Bino tout, joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Allez, bye bye. Asiko Mera Yemisaki Tobodi Kasai Atoni Koba Papa ye Olingo yanga na yo bana bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamote basabanta Chakre na sala yo na nzoto na yo Bajaluma wate Bajaluma wate Atoni kuba papa ye Olingo yanga na yo bana bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamote Chakre na sala yo na soto na yo Bajaluma wate Bajaluma wate Talabana tobota na yo papa ye Mokolo bakokola bakobenga nani papa Papa na mokili azalaka se moko ye Angala leli Shabiki mwanzango emeya menao Talabana tobota